connaître difficulté moko makasi. Vous amenancé na ba mai comme vous le voyez. Vous avez même esika église ezali. Il n'y a pas moyen tout ça musala yanzambe malamu. Vous amenancé na mai à chaque fois. Mai ya matete soki mvula ebeti. Alors ba mai ezokote la biso na veni koto yope ezo déranger biso ezala même mapango bato. Vandi na kati ya insécurité makasi. Moyen to est vrai malamu na musala yanzambe zate. Yango tosengi na bakonzi ya mboka kobanda na président de la République Fati Beton batalela biso situation ya quartier oyo batalela biso situation ya mai ya matete oyo kaboli matete na Kisenso na Lemba batalela biso ngo parce que ezosenga musala munene esalama wana mpona kirage ya mai wana mpe kotala érosion oyo ezosalama na Kisenso kuna po babengi yango kimputa soki érosion wana batalela biso yango makasi mpo ezokoandomage biso awa makasi azosenga na bourgmestre na biso ya Lemba asala descente kotoyo asala descente kotoyo aya komona réalité ya commune na ye bacoin ya commune na ye ndenge nini population ya Lemba bazosouffrir na coin oyo moyen eza te okóma na station ya engine ya Salongo kokatisa de l'autre côté pembeni ya la police ya Udiadia baya batala situation nini eza awa aveni Munoki aveni Udiadia aveni Waki ndenge nini si ebebi na bamai alors que solution ezali mpona kirage oyo esengeli esala makasi na mai oyo même gouverneur ya ville ya Kinshasa Papa Gentili Ngobila atinda bato même ye moko baya kotala situation ezali awa bayebisi biso kini bopeto mais awa bopeto ezali te na coin oyo biso tozali mokonzi ya mboka toyebi ke cri oyo eza makasi le peuple d'abord mais awa peuple bazosouffrir soutien eza te apport moko eza te vraiment y a pas moyen même biso na église moyen te toelevre awa vraiment tosengi apport ya bakonzi ya mboka tosengi apport ya gouverneur ya ville tosengi apport ya bourgmestre na biso ya Lemba batalela biso situation oyo parce que moyen eza te peuple azosouffrir awa le peuple d'abord mais le peuple souffre ici toza na besoin ya appui wana makasi esika oyo Fati Beton biso mpe na coin oyo toza na besoin ya beton eya awa po tofinir na situation ya mai ezotumisa biso awa voilà message na nga oyo nalingaki napesa na bakonzi ya mboka mpe na bato nyonso mpe ya motema malamu ya bonne volonté batia biso poids mpona église mpo mosala na nzambe ekende malamu alors numéro na biso ya contact ya telefone soki olingi ozwa nga personnellement mpona whatsapp numéro na ngai ya whatsapp eza 099 33 60 303 099 33 60 303 wana whatsapp na ngai soki ozwi biso wana tokosolola bien soki nzambe asimi motema na yo osoutenir biso kotoyo avec ce numéro okozwa biso sans problème vraiment na pamboli bana nzambe nyonso mpona l'an 2022 ane kitoko ane munene nzambe apambola pambola 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 na kombo na Yesu Kristo amen, amen. Kuna bapesa témoignage là c'est pasteur Avandi bota l'église eza munene témoignage quantique oyo bongisa ki pona Nzambe
Mikodo, presse en ligne.
Nani oyo zamba sali bike zamba sali bolamu te akomi na moto alokota ndona kanza basali biso bolamu soki zamba sala ki biso bolamu te bele tozana ba mort yes bele toza Pardon. Donc basengaka soki motu ozwa motu na mai tala mai na kati ya eglise kuna bapesa témoignage kuna bazopesa témoignage na se paster avandi kota l'église église eza monene église eza monene église eza monene boomona église eza monene na kasi bandeko bazobondela na kota oyo pasi eza pati eza na komona témoignage quantique oyo bongisaki mpona Nzambe tolingi témoigner Nzambe na loyembo oyo Nzambe asala na nzela ya mwana biso frère Josué bien-aimé okozwa ta idée te moto déjà sakufaki moto déjà sakendaki mabota déjà selobaki pour l'église bakopanza bakos bon biso todedie année oyo tolobi année ya changement d'histoire et de nom année ya changement ya histoire pe ya bakombo tozondima mpe ke histoire ya quartier oyo ekochange na année oyo histoire ya veni oyo ekochange mpe na année oyo donc 2022 année ya changement ya histoire e ya kombo e référence na biso ya mateya tobandi nango eza na mokanda ya 1 Samuel chapitre 9 verset 1 tina 27e verset oyo ezoparle sur l'histoire de Saül. Saül papa na ye kisa perdaki baanese batindaki koluka baanese abimaki na ndako ya papa na ye comme un simple monsieur mais na retour na ye azongaki na titre ya roi ya Israël. Histoire na ye echangeaki
Alors, nazoyebisa bato ke na année oyo, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, mais histoire na 2022 ekochange mpe kombo ya sika ekoya likolo ya kombo ozalaka nango. Voilà année na biso ya 2022 yango. Ok, merci beaucoup. Ngai kombo na nga pasteur Fefo ya Lombodiko Moïse. Naza pasteur responsable de l'église missionnaire de messager de la paix et Mimepa en sigle ambassade de la paix. Nazopesa bave na ngai kobanda na mokonzi ya mboka Fati Beton mpe na gouvernement na ye mobimba apeti bave na ngai na basali ya Nzambe bapapa na biso bazokamba biso na Lingomba papa na ngai Bishop Thierry Djonga apeti mbote na souhaite bameilleur vœu na bana nyonso ya Lingomba ya église Mimepa apesi bango bameilleur vœu pour na l'an 2022. Alors l'église tozali awa na commune ya Lemba na quartier Salongo na avenue Waki numéro 10. Alors place tozwami tozo connaître difficulté moko makasi toza menacé na bamai comme vous le voyez ndenge bozomona même esika église ezali ya pas moyen tosala mosala ya Nzambe malamu toza menacé na mai à chaque fois mai ya matete soki mvula ebeti alors bamai ezokotela biso na aveni koto oyo mpe ezoderange biso ezala meme mapango bato tovandi na kati ya insécurité makasi moye to evrai malamu na mosala ya Nzambe eza te yango tosengi na bakonzi ya mboka kobanda na président ya république Fati Beton batalela biso situation ya quartier oyo batalela biso situation ya mai ya matete oyo ekaboli matete na Kisenso na Lemba batalela biso yango parce que ezosenga mosala monene esalama wana mpona kirage ya mai wana mpe kotala érosion oyo ezosalama na Kisenso kuna mpo babengi yango kimputa soki érosion wana batalela biso yango makasi mpo ezokoandomage biso awa makasi azosenga na bourgmestre na biso ya Lemba asala descente kotoyo asala descente kotoyo aya komona réalité ya commune na ye bacoin ya commune na ye ndenge nini population ya Lemba bazosouffrir na coin oyo moyen eza te okóma na station ya engine ya Salongo kokatisa de l'autre côté pembeni ya la police ya Udiadia baya batala situation nini eza awa aveni Munoki aveni Udiadia aveni Waki ndenge nini esi ebebi na bamai alors que solution ezali mpona kirage oyo esengeli esala makasi na mai oyo même gouverneur ya ville ya Kinshasa papa Gentini Ngobila atinda bato même ye moko baya kotala situation ezali awa bayebisi biso kini bopeto mais awa bopeto ezali te na coin oyo biso tozali mokonzi ya mboka toyebi ke cri oyo eza makasi le peuple d'abord mais awa peuple bazosouffrir soutien eza te apport moko eza te vraiment y a pas moyen même biso na église moyen te toevre awa vraiment tosengi apport ya bakonzi ya mboka tosengi apport ya gouverneur ya ville tosengi apport ya bourgmestre na biso ya Lemba batalela biso situation oyo parce que moyen eza te peuple azosouffrir awa le peuple d'abord mais le peuple souffre ici toza na besoin ya appui wana makasi esika oyo Fati Beton biso mpe na coin oyo toza na besoin ya beton eya awa po tofinir na situation ya mai ezotumisa biso awa voilà message na nga oyo nalingaki napesa na bakonzi ya mboka mpe na bato nyonso mpe ya motema malamu ya bonne volonté batia biso poids mpo na église mpo mosala na Nzambe ekende malamu. Alors numéro na biso ya contact ya telefone soki olingi ozwa nga personnellement mpo na WhatsApp numéro na ngai ya WhatsApp eza 099 33 60 303 099 33 60 303 wana WhatsApp na ngai soki ozwi biso wana tokosolola bien soki Nzambe asimi motema na yo osoutenir biso kotoyo avec ce numéro okozwa biso sans problème. Vraiment na pamboli bana Nzambe nyonso mpona l'an 2022 année kitoko année munene Nzambe pambola
na kombo na Yesu Kristo, amen. Amen.